fidèles internautes d'Isaki News Télévision, bonjour et bienvenue dans votre magazine préféré, Découverte. Présenté toujours par votre humble présentateur Plati, l'intelligence du travail, la pile de la presse, l'homme de mille couleurs, la taille ne fait pas l'homme. J'ai un grand plaisir de vous présenter ce reportage grâce à RMP, juste derrière la caméra, pour nous couper sa image qui tourne na katia e-news télévision. Je salue tous nos fidèles abonnés. Je pense que vous êtes branchés, scotchés en ce net moment partout dans le monde pour enfin suivre Plati, l'intelligence du travail. En particulier, l'homme simple José Yungu et Maman Rose, la patronne, notre sponsor numéro 1, na Pesibino Bambo Tebele Bisika Bozali. Sans oublier Maman Karine Luta depuis Australie. Yo posa branché, scotché na minute pour enfin suivre Plati dans e-news télévision. Penabo sanité d'homme vision. Aux amis, je pense qu'en ce net moment, aux appels branchés, scotchés pour enfin me suivre. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité. Je reçois pour vous aujourd'hui un homme politique. Avec lui, donc, nous allons parler en ce qui concerne les actualités au Ebimi actuellement politique. Alors, beaucoup découvrir en temps comme nous sommes dans découverte, na kolinga bino moko découvrir oya parce que eza mbalane ya libuso ya vous allez lui découvrir. Ce qui déjà bakoki ko fond la bilili, bon a invité nangai o yaza juste na droite nangai, celui-là, celui n'a koki déjà ko fond la masolo. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour monsieur les journalistes. Comment vous allez? Nous sommes bien portants par la grâce. Merci na lolengo ndimi ko répondre na invitation nangai ya mukulu mwalelo. Merci mingi pona ibako pesinga lelo na chaîne na bino pour tout le bel makambo etali actualité du jour et surtout makambo etali politique. Vous êtes suivi partout dans le monde sur e-news télévision. Vous pouvez vous présenter et puis couper ça moi message moko pour na bande ko balandi bon so ya e-news télévision. Bon bande ko nyonso ba ko landa biso to pesi bango mbote mingi et surtout l'initiateur ya chaîne oyo na programme oyo vraiment nzambe apambola ye mingi pona ndenga sepela ki ko pesi biso libaku ya to le lelo makambo politique na actualité du jour en tant que homme politique. Kombo nangai nazali ko bianga na kombo ya monsieur Edgar Mamba Kongolo. Alors nazali président sectionnaire ya MPC ma part pour le Congo, parti Oyezali, parti Mounen, parti présidentiel. Il y a initiateur et président national Etienne Tshisekedi Watisekedi. Alors parti Oyo ezali ko sala fierté à bana Congo et surtout lisusu bana Chango bazali ko sepela na parti Oyo makasi bana Kingasani place bakolanda ngai bakomona ngai vraiment na pesi bango mbote mingi pona mukolo na lelo. Merci beaucoup, chers fidèles internautes d'e-news et télévision. Comme je vous l'avais dit au début, toko fongola masolo na biso na o etali tolobela na o etali forum ya réconciliation ya bakatonge oyo euti kosalema justement mikolo maleki comme étant homme politique et cadre na MPC au mona ki réconciliation wana ndengini donc bakatonge bafandi basangani bayokana donc yo au mona ki ndengini initiative oyo salamaki ya réconciliation ya bakatange ezali eloko moko munene parce que président de la République Fatih Beton yemoko azali ko prôner cohésion nationale yemoko tango ayokaki makambo etali nungu ya bakatange na bakasayen akitaki yemoko na kati ya terrain mekaki ko chakimia ko sangisa ba parti nyonso mibale bakatange na bakasayen parce que bazali mutu moko bazali peuple moko. Alors na simana yango to yaki komona monseigneur Muteba iko sangisa pe ba katange bango moko po ba meka koyoka na makambo wana mais loko munene ezali nini il fallait koyeba que tozali na patrimoine moko tozali na héritage moko tozali peuple moko. Alors soki tokoti na makanisi wana pona kotala ke non tokoki kobenda na te soki yo zui na gauche moninga zui na droite sepela bozu oyo ezali na Katanga
lelo bazali ko exploiter bazali ko envier yango na monde ezali pe o ezali pe na Kasai lobi lobi soki courant ekoti kuna ndenge initiative ya Fachi Beton président de la République chef de l'État akosala ke courant ekota kuna parce que déjà ba matériel nyonso ya Chit Katende na Kasai central et c'est komaki déjà maintenant tango courant ekokota exploitation ya ba minerais o nyonso ezana se mabele na Kasai central et kozala ekobima. Monsieur Edgar, tomeka moke kolobela na otali réconciliation wana ya ba kotange. Toyebi bien que pendant régime ya Monsieur Kabila Kabonge, donc ancien président o ya Oti Kubima, donc tangi azalaki en place akimisaki Moïse Katumbi na kati mbongo. Toyebi yango bien. Moïse Katumbi azui lipaku ya kozonga na kati mbongo en fait na kati mboka au Congo tango le président Félix azui pouvoir. Mais ya kokamwa eza ete tomoni na bilili Joseph Kabila Kabonge o ya kimisaki Moïse Katumbi na kati mboko lelo Moïse Katumbi andimi a réconcilier na ye toyebi te les cachets ni neza na kati ya réconciliation na ya deux personnalités wana. OK, tomonaki na bililingi ndenge batalisaki bisoto na kati ya messe bapesa nyembote tout ça ezali malamu tozali ko prôner unité toboya ngote mais il fallait que monsieur Moïse ayeba que soki lelo na nyati mabele ya Congo na sali parti politique na ngai oyo ezali soki ensemble pour la République ezali grâce à président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi le président en place yende a salué que Moïse azonga ao azala libre pour ça l'activité politique na ye. Alors eloko wana na vie politique na vie sociale na vie ya bumutu. Et il y a un seul mot qui englobe toutes ces histoires, c'est la reconnaissance. Ce que vous avez la vie, la reconnaissance, la vie, c'est que M. Moïse Katumbi a reconnaissant le président Fachi Beton a salé là qui est. Ce que vous avez la reconnaissance, c'était les mois passés. Parce que les autres, vous avez comme ce que vous avez qui animé plus souvent l'action du gouvernement. Ezali monsieur Moïse ndako kakoko azo sala ngote pourquoi sala ngote pona nini kasi pona nini azo sala ngote parce que azali na eloko etozali kubenga reconnaissance soka zaka na reconnaissance lelo batu nanga bazana kati ya gouvernement bazali ko sala reçute ya na bango na kati ya gouvernement ezali reçute na ngai na kati ya parti ezali reçute ya chef de l'État oyo azali monsieur Tshisekedi Chilombo. Monsieur Edgar, tolobela lisko na milulu ya réconciliation wana tumona ki lolenge ba mekaki ambe ko honorer le président sortant oyo audaki kubima Joseph Kabila Kabonge donc batili tapis rouge kitine mupandi comme étant yende le président en place azokota donc sengo ezalaki vraiment total kuna on dirait que yende mutazali le président en place tondengini donc image wana to cérémonie manifestation na ndenge elekaki yo omona ki ngondeni on dirait bada ko préparer nde président oyo akoya na kata mboko. OK, ngai tana talaki bililingi wana na zali komona négativité mon côté parce que na tambola na négativité té. Na yebike na mboko tozana na président za moko. Kiti ya président bavanda ka batu ni balete. Ba koki kocha tapi na kata messe. Ils ont un problème mon côté. L'ancien président Joseph Kabila Kabang a tikali a kotikala toujours un sénateur en vie. En tant que sénateur en vie, ni constitution, ni statut, la loi sur le statut des anciens présidents, et puis c'est mon côté, il y a qu'obrigué mandat moko boy. Mais tant qu'il y a aussi kolobana yebide soki ola en fait soki olanda kiango qui azana posa azonga na place na ye o ya cédila ki le président Félix Antoine Tshisekedi parce que depuis atiki jusque là azo sala eloko morote ya malonga peuple congolais donc babaye babi azo sala eloko te ne ya se décider donc il faut azonga na place na ye alobiango wana ezali ba état major na ye politique parfois bazali ko indire na erreur moko
mpona koyebisa ke okozonga ndenge nayokaki moko na bango na état major balieutenant na ye bazali kodeklare ke eza na loi moko te epekisi ye mpo azonga kobrige na 2023 et aza na possibilité moko te. Moi je suis candidat potentiel il y a 2023 comme député provincial et nazali juriste. Je suis un avocat près de la cour d'appel. Alors nazali koloba na baninga wana ke bo réduire ndeko na biso ayo asala ki déjà musala na ye pendant 18 ans apema asala ba faire na ye mususu moyen abriguer mandat mususu exact. Monsieur l'ambassadeur, avant cérémonie wana le général Mouchidi Yave en fait a kenaki ko découvrir 750 policiers armés na Lubumbashi sans toutefois besoin autorisation à wana capitale ba kende kuna donc avant cérémonie wana ozomo na tegeza na makamoko ya CC ezo salima au jusque là gouvernement congolais et comprendre de l'autre côté ba policiers wana baza ba policiers congolais baza libanda te. Il suffit tout simplement de conscientiser bango na kosenga na gouverneur ya Katanga ayeba ki aza gouverneur azali liso ya chef de l'état ya kozwa bandeko nyonso wana conscientiser bango ke bozali police nationale boza milicité boza police nationale ya mboka. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango accédé na pouvoir a trouvé ka police wana a trouvé ka armée oyo albe baza bana mboka fo na sala na bango fo na pesa bango idéologie mosusu ba comprendre que makanisi na ngai eza ndenge nini bakoki kosala mosala. C'est pourquoi ozomona ke azali kobunda moi butu moi pona ko améliorer conditions sociales na bango na bandeko bazali na est comment ko soutenir armée na biso na logistique na moyens nyonso possible pour na réussite ezala. Mais pourquoi ba parvenir qui se déplacer d'une manière irrégulière? D'une manière irrégulière exacte. Bazali toujours sous commandement. Il y a commandant suprême des forces armées et de la police. Bakoki ko se déplacer pamba te. Mais c'est bazali ko déclarer ko loba que na Congo oyo Nzamba président de la République a confié ki Nzambe mboka oyo na maboko. Mutu moko a ko renverser régime oyo azate. Monsieur l'ambassadeur, tout le monde que pendant le président Félix Azalaki dans un mariage, il y a en fait il y a coalition, il y a cash FCC, oye bien au malam. A benga que le président Martin Fayulu va travailler naie, Martin Fayulu a lobaki naie que yambonga na s'engager nayo, il faut au kabonana na mutuana. Mais il y a koka moi tout le monde lelo Martin Fayulu a ke ko sangana Joseph Kabila Kabange na Moïse Katumbi basali clique oyo baza ko préparer kobimisa dauphin pour na ba élection oyo ezoya odon omoni elo wana ndenge ni d'après comme état homme politique. OK na omoni l'honorable Martin Fayulu azali député national ata azo siéger mais aza député national azali ko sala politique na kati wana yeba ke 2023 o retenir ango lelo 2023 Martin Fayulu a kosala le président de la République campagne a kozala directeur de campagne ya président de la tant que déjà à s'associer na Kabila na Moïse Katumbi bazada ensemble te ake kuna po yeba ke makanisi na bango ezalini a kosala le président de la République Tshisekedi Tshilombo campagne. Oyebi ke bazo lando partout dans le monde. Titan olobi ke akekuna bo ayeba makamu na bango et bon soki le président Kabila l'ancien président azui libaku ya kolanda émission na biso ozomona te ke akolingile boule. Ah kasi ba yeba ke na politique ndenge ezalaka. Na politique faut aller na sagesse moko ya likolo. Ayebisi ke ya ko salela parce que azali moninga ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais en fait abenga ki ba travailler ensemble aboya ki abagi non aboyi yo ozu place tanga na koki ko travailler na yote.
oyebi mpona kosala beauté ya politique na ya démocratie il faut ozala na baopposant moko omoni comme si baza baennemi moko acharné omona parfois amoni atali bote nazopesa bino exemple tala papa na biso notre mentor Etienne Tshisekedi triste mémoire azalaki moko ya bato oyo bavanda na Mobutu balie na ye meilleur moko boye ntango ase retiré omoni parfois atie liboko na poche azopesa Mobutu yo omoni ke vraiment awa baza baennemi te Mobutu azwi matanga omoni akeye na matanga ayoki korendre ye visite. C'est ça la politique, c'est ça la beauté de la politique. On est des adversaires de pensée, mais on n'est pas des ennemis. Monsieur l'ambassadeur, comment expliquer après rencontre et réconciliation il y a Kontangé et les cas qui coûtent à semaine directement Goma a été attaqué? Goma, ce que moni ezali qui attaqué ezali ndeko na biso otoko benga ndeko parce que azal mutu loko la biso tozali na bango frontière ba Rwandais. Jusque là président Kagame a comprendre que président Félix a yebisa qui est que tozali teni ya ko demeurer ensemble éternellement parce que par nos frontières. Malgré nyonso ba effort au président Azo Salameye à Singaki guerre na Bruxelles donc azaki prêt à lobby que naza prêt à affronter RDC. Oui que nata ya pauvre maréchal Mobutu. Rwanda bana utelemate. Na musée Laurent Désiré Kabila. Alobaki que Zamba ko regretter pona nini a salaki Rwanda. Mais tango Félix a yé alingi na chemin wana. Mais Kagame ayeba ke armée na biso eza capable lelo soki to lobi ke to kota tina Rwanda. Akolela. Outi koloba bien na tango ya maréchal Mobutu abane kokoka donc Rwanda abane kokokate tina ba président outi ko sitana. Mais pourquoi décider ko s'élever et puis à causer la guerre na reine ya président Félix? C'est que président Félix a zomona za elo côté donc il peut lui battre. Et le comme bistan dans autres Rwanda et le comme côté. Mais pourquoi Akoki ko parvenir tiko sing accord je suis prêt à affronter la RDC? Nazo biso ke armée na biso etoza nango armée oyo surtout 315 bataillons ba commando wana so ba kitilie kaka kuna akotele mate. Mais tant qu'il y a Goma bato bazo kufa oye bien ou bien akotele mate gouvernement et zolobanini donc qu'est-ce que l'armée compte faire na makambo nyos? C'est pourquoi mon gouvernement a kenan na chemin ya ayoka nanu ke par Kagame azolobanini soka moni ke chemin wana ezo simba te so ilanda ki même ministre vice ministre ya affaires étrangères à niveau ya Nations Unies. Alors ce qui chemin wana simbité nous sommes prêts parce que cette fois-ci on moni que ça soit l'opposition que ça soit le pouvoir population est télé. Mais bah option et bimake parmi armée OESA pour combattre RDC, il y a aussi les Ougandais dedans, bah Burundi, Bazarana. Mettons que président Azo Sala ba effort ya koluka ba réconciliation moro ya malamu na bango mais ba combattant na bango bazana qu'est-ce qui est caché dedans? Identification eko salama. Bo bangele loko motato ba ko identifier ko banda soda ya suka ti ya likolo. Ko banda soda suka ti ya likolo identification eko salama ya koyeba qui est congolais et qui l'est pas, qui est infiltré et qui ne l'est pas infiltré. Si ko ba otozo mona na bilili soit disons ba déposer ba armes, baza banani en réalité. Quand on va comprendre que nous devons soutenir vision de Mboka, de déposer armes, allez, va faire ce biso musala moko, to sala facilement. C'est pourquoi on est bazawana pour na sala musala wana. Alors les kamomoko ya yo ko renverser régime ezate bande kuna biso ya est ba yeba ke même biso na Kinshasa tozana bango elongo moko. Tozali ko soutenir bango. Tozali ko yebisa bango ke bazala ensemble. Yebi voisin na yo na veni azanani.
mwana vaze na yo aza ndenge nini asalaka nini lo soki tozali kodenonse biloko ya ndenge wana okomona ke kimia ekokota yango moko sans effort quelconque. Monsieur l'ambassadeur, Yakokamwa Eza été toujours qui n'est qu'à la élection présidentielle 2023. Tout le monde, monsieur Matata Mpogno, oui bien, Oyo Azali, acteur principal, ya shit, ya dossier, ya Makambo, et Banaki ko Bongsamanakati, ya Bukanga Alonso, malgré ba détournement à Sali, malgré échec, ya Bukanga Alonso, mais abimi sur le plan médiatique, à lobby était yépé à cause de la candidat, ya ba élection présidentielle 2023. Yo Moni et Loko Ndengeni. C'est un acteur politique pour mes acteurs, ce qui a abîmé, va investir comme candidat dans le parti naïe, pour mes alliés, loi en gestation, loi électorale, il y a une seconde lecture dans le Sénat, ce qui est abîmé, va promulguer par le chef de l'État. Il y a un problème avec la IGF. Est-ce qu'il peut être autorisé? Loi de Kokata Makam. Tango Kotanga, loi Wana, au Monique. Au simbi dossier na yo pour que nous déposons on a seni loi koto yo pembeni o tangi yango so moni kete quelque part loi ezali ko pekisa ngai naza la candidat tika ngo parce que kuna na seni ba ko rejeter on va rejeter ça problème politique té ça parce que tu n'as pas su comment gérer les affaires quand tu étais au quotidien. Donc IGFP a bandi ko poursuivre ba détournement na inyoso et salamagi na ngapunaye oyebe o malam. Voilà, il est présumé détourneur, alors jusqu'aux preuves du contraire, ce qui cours de cassation et du dossier, ce qui est Monique et qui a jugé M. Matata Mpogno comme sénateur, alors il y a une suite nango. Mais le problème c'est que ba candidat nyonso ba yebake ezala na présidentielle ezala na députation nationale provinciale et ainsi de suite loi yango ezo bien makala mingi te soko otali dossier na yo otali loi omoni que te quelque part loi ezo ko pekisa ngai okende ko lekisa RT parce que mais c'est ka du malobaki ke soko omoni que loi epekisi yo ko ya na dossier na yo te parce na ko rejeter ngo eza yende ko rejeter te loi nde et rejeter dossier na yo. Monsieur Edgar, tout le monde qui monsieur l'ancien président et à cour constitutionnelle au baouti kolongo la suite il y a trahison. Donc comment na mutu ya ekolo moko na président en place Félix Tshisekedi donc aouti ko salaye en fait kouana hein au monde ngondeni donc le président même makila naye moko donc et komi ko faire face naye les colombo. Te trahison moko ezate Monsieur ancien juge de la Cour constitutionnelle Kalouba Dieudonné a sali mosala na ye comme na suka selon constitution na biso et selon la loi o ezali ko tala makambo tali organisation ya Cour constitutionnelle ba sali tirage au sort et a tombé na ye a tombé moi ye to côté to le ba à trahir, à saliboyer, exacté parce que et l'autre quoi ici ça tirage au sort. Monsieur Edgar, nous sommes dans découverte. Tolingi tout découvrir. Ba soupçon et bimaki ke alia kimbongo nangambo ya président Kabila Matata Mpogno batwana nyonso po akwisa le président en place na ba élection 2023. Yango balongoli. OK, ba soupçon ko bima ndenge ba mesana na ba soupçon mais ba bosanate ba nyonso ndenge bazawana ba sambelaka ba kenaka na ba églises différentes et ainsi de suite. La Bible dit quand ton frère est calme, ne le soupçonne pas. Alors, tu soupçonnes Moutouté. Il y a une conscience, ce qu'il y a qui bon, la conscience. Ce qu'il y a qui la conscience. Mais il y a déjà que tirage des choses, c'est salami, à Salungwe, à Tokomi Golobé Makamboya, bah juge Moussous Bakota Wana, Basala Moussala, au peuple congolais, Aliko Zela,
oyo ngai en tant que candidat pe nazali kozela na 2023 mosala kitoko oyo président de la République acheli bango. Monsieur Edgar, outi koloba malamu ke peuple congolais azali kozela. Oyebi que le même peuple wana azo souffrir na minito makas. Peuple a commis na niveau ya koloba que mieux vaut vivre avec Satan que vivre avec celui qu'on prétendait Jésus, mais en réalité il est plus que Satan. Donc bazolo ba que le président en place azo sala elo côté. Ezala ki na bango malamu ba vivre atana oya outi kolega kena o azali siko parce que nyonso baby. Te wana ezali ba maloba eloba makaka ndenge wana. De votre côté yeba que ndenge azabo azali ko vivre ndenge moto avivaka. Congo peuple congolais yeba que azali ko vivre ndenge moto avivre parce que la muki na tongo okei o sombi o teki o sali musala o sali moi Monsieur Edgar, transport et commis passe, hausse de prix, il y a bilo kolia, nyonso baby, peuple congolais, azako s'en sortir li souté. Outi kolobaka il faut vivre kaka ndenge autaki ko vivre na régime o et outi koleka. Mais tant que na minute tout ce que basculer, peuple a kozande na minute. Fachi beto alobaki que le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord est zomonanaté dans tout. Maintenant, tant il y a lobby le peuple d'abord avec parti politique Nangaï, ma part pour le Congo, où il y a Etienne Tshisekedi ou Tshisekedi, ma part par Nangaï, c'est un nini na kacha Congo. Lobby bien par na kacha Congo, par na bino na kacha Congo déjà bosalini. Par na biso yango, tozali ko mema, ko yebeza peuple congolais que ko perdre espoir ezali et vous allez vivre na kati espoir ya bien vous allez kolia par exemple il y a solo là par exemple Kanyama Kasese azali ko tindika masango le loba kan ya basoda etondi na masango plein mais bakulu na bazo silagade oh bakulu ba ko tinda mbongo ya salaire ao ouais tozo mon kulu na tindili para na yembo omoni anani tozala na media ya nani oyo tejo moni dati na moni yango nga moko na bilingi kuluna zolo salaire nanga yango oyo bilete nanga yango oyo nga nakokaki te lelo ba mususu bakomi kokende komitika bango moko ke tokenda taka Kanyama Kasese. Monsieur Edgar tozo kende déjà na suka ya masolo bande ko balandia Inus Télévision balingi ba découvrir na kata découvert c'est Inus Télévision avec Plati depuis président Fachi Beton a eu pouvoir et là on y a mutuya oya sali na kata mboko au peuple azako se réjouir nango. Il y a liboso que le peuple congolais yebake depuis Fachi Beton en côté. Peuple congolais en général, en particulier quinois. Les lois enseignement gratuit. Gratuit mais bana baotanga te. Bazotanga. Ezana école moko ezotangisa ezate. Gratuit avec beaucoup de grèves. Grève ezate. Les lois bafutina ba nouvelle unité. Oyebi ke ba enseignant ya ba église catholique na Lubumbashi na ministre bazana grève. Bazali kotangisa. Ezana enseignant moko ta ko tomola musapi lelo alobike. Tozana retard ya salaire. Mais c'est Edgar, ozobika en fait ozobika na kati mboko. Oyebi ke ba na tina niveau universitaire bazotanga te ba grève par-ci par-là, mettons que l'enseignement est gratuit. Na niveau ya universitaire bande kuna biso ba professeur ayebi ke boza ba excellent botangisa biso boyeba que ministre de l'enseignement Mwindo Nzangi azali ko sale effort quand même quand quelqu'un est encore en vie nous devons les jeter le flair. Il fait le grand effort de faire l'innovation même au niveau universitaire. À ça l'état de généraux il y a université bozala ki wana bile ba excellent bo pesi mayel bo le bimbo to arrêter programme ya LMD. Mais comment bino moko bo arrêter programme ya LMD bo salien ouvrage moko tout ça bo lingi bo sapango pona nini parce que bo moni ministre Ache recteur et je salue de loin Kayembe Jamari Moulouba des problèmes yango wana nde yango eboti ba grève nde ezoboti sa ba grève pourquoi Ache recteur mais c'est le recteur je vous dis
bazo combattre yo et pas ba professeur ba se cacher na ba grève. Merci beaucoup, monsieur Edgar Yakolobe Zali Bele, mes médias et Zali Ngonga. Bandeko Balandia e-news et télévision, je pense que Bozo Landabiso Nabo Kebi Makas avec Plati, votre humble présentateur sur e-news et télévision. Na o Taliba actualité politique et longo na cadre. Il y a parti en PC ma part pour le Congo, le monsieur Edgar. Awa Toza na siège na e-news et télévision et longo na Plati. Présentateur na bango ya simple un mot à dire pour nos fidèles abonnés et puis na o etalimbo kaka ndenge outi kolobage en PC boza ma part pour le Congo. Donc peuple congolais a zelanini a espéré nini na ba élection 2023 comme une bonne résultat. Nazali ko saluer son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est notre président Fachi Beton. Et je salue aussi mon président du parti Ma part pour le Congo, président national, initiateur Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi. Je salue le président fédéral Nangai Yachang, révérend Jacques Lushima. Et les membres en général, il y a MPC, en particulier il y a Fédération Nabiso. Et nous allons saluer l'initiateur, il y a chaîne Oyo, il y a programme Oyo vraiment. Nous allons saluer le peuple congolais que MPC Yangoy, Yaka, Kota Nabor, parti présidentiel. Initiateur vient propre, il y a président de la République. Yaka Kota, Moussala et Gozangate. Kolia et Gozangate. Yo journaliste, ozo luka ba caméra ya bien, ba programme ya bien, yangoy. Profitez, Yaka. Partez à l'Ikozélabino, aux bras ouverts. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse section Nanga ya Kingasani, bande kunyonso, équipe Nanga nyonso ya section ya Kingasani, la pesi bangombote, la combo na Jésus Christ. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse notre parti, Ma part pour le Congo. Amen. Merci beaucoup. Chers fidèles internautes d'e-news télévision, Kakandenge Nalobara, tout bien qui finit bien. Je rappelle, c'était votre humble présentateur de l'émission Découverte, c'est e-news et télévision. Plati, l'intelligence du travail. Je pense que beaucoup de Landabiso na bu kebi mingi koleka na masolo ndenge et uti ko déroulé elongo na monsieur l'ambassadeur cadre ya MPC pour comprendre kaka ndenge na lobaka soko sepeli na émission s'abonner na chaîne commenter et puis partager main ko fingate. Portez-vous bien na pesimbote na ba fidèle abonné na biso en tout cas je vous porte dans le cœur et puis bande konyo so ya diaspora ba o balingaka Plati l'intelligence du travail partout dans le monde là où vous êtes en particulier Mama Karine Louta depuis Australie. Na pesibino mbote bela en tout cas, portez-vous bien. Tokomona na numéro mususu o ezali ko ya. Bye.